ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir, et zo dépendre na Erni Nozolanda biso na 4 coins ya globe terrestre. Oza kolanda émission na bino dépêche à temps réel. Ouais, la kabino ba information toujours à temps réel. Ndenge na lobaka na système ya buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Dépêche ezali présenté na ngamoko mishono ka aspect spirituel. Bopeto na nzoto pe na molimo. Soki nano s'abonner na chaîne na biso ASTV Média te, nous ko s'abonner parce que tu es la kabino ba information à temps réel. Pe to sala ka ba direct na Kinshasa. Information nini tueli bino na dépêche lelo lundi oyo na avenue Kilolo Lusamba ex Malemankulu tout près na rond-point Safricas Kinshasa Groupe. Na nzela ya route barrée en diagonale ya centre hospitalier médecin de la nuit. Kuna immeuble moko ekwei etengami to esefronde. Ndako wana ekwei ezali ya 8 étages. Soki otiena rez-de-chaussée ekomi lokola 9. Selon gouverneur ya province ya ville Kinshasa Gentili Ngobilambaka alobi ayebi propriétaire ya ndako wana te. Pe abakisi lisusu boye. Ville apesa kaka autorisation ya kotonga kaka ndako ya étage moko. Soki ekomi ndako ya 2 étages mata likolo ezali nde gouvernement central nde apesa yango à travers ministère ya urbanisme to ya urbanisation. Bokolanda pe responsable ya ministère ya urbanisation ye pasalaki déclaration na ye kasi déclaration na ye batu bandimi yango te balobi aza kokosa peuple en plein 21e siècle. Comment azali kobuka lokuta boye bokolanda ye bino moko pe bo juger selon batu mususu ndenge ba juger. Mais selon information biso toza nango awa immeuble wana ezali ko appartenir na mwasi moko azali membre ya bureau ya Seni. Yango peuple aza kolela peuple aza koloba botika kokosa peuple. Boyebi na bino ke immeuble wana ezako appartenir na autorité munene pe azali mwasi ya Seni ya bureau ya Seni. Comment gouverneur province à ville Kinshasa Gentili Ngobilambaka aloba ayebi propriétaire te attaque gouverneur ya ville à Kinshasa pe ministre urbanisation responsable ya ministère ya urbanisation yepe azosala ba déclaration oyo ezali flou oyo ezali compliqué. Tokolanda biso nyonso déclaration ya gouverneur Gentili Ngobilambaka pe ya responsable ya ministère ya urbanisation. Sans plus tarder Toland. Na dépêche lelo bokolanda pe gouverneur ya Ituri atomboki mabe surtout atomboki basali na Nzambe baza koyele bakopa mabe ke apesa bango ba permis ya koteka ba or yazo lingate basala Nzambe bakomi kotelemela gouverneur ya Ituri gouverneur militaire asiliki mabe nazana commentaire minga ko chate tokolanda biso na bino awa basali na Nzambe bolingi bokota lisusu na bakopa bakare minye bitumbo non tozana ngo kokite yango torobike complicité ba traître bazali na niveau nyoso tina basali na Nzambe yango wana loi ya peine de mort. En tout cas ba exécutant ko po ba traître nyoso tout ba kufa tokolanda gouverneur Ituri na dépêche ya lelo. Bokolanda mama moko aza kolela bateki mwana na ye bokolanda ngo epesi pasi na mawa nazana commentaire minga ko chate tokolanda biso na bino bakangi bato o batekaki mwana kasi mosombi ya mwana tisiko bakangi ete epesi na mawa toza kosenga kaka na bato o ya motema malamu o bakomona mwana ya mama wana to bakomona moto asombaki mwana wana ba dénoncer na ba autorité ya mboka na ba la police na ANR na ba service nyonso tu ya sécurité ya mboka. Immeuble AGB en train de tomber. Sosimat en train de tomber là. Oh là 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 là.
En face de médecins de nuit. Nous avons été alertés depuis le matin qu'il y avait un bâtiment qui s'était donc affaissé. Nous sommes arrivés constater le fait. Et là, visiblement, c'est un bâtiment de plus de 8 niveaux, donc rez-de-chaussée plus 8 étages. Et le rez-de-chaussée ainsi que les 2 premiers niveaux sont enfouis déjà sous terre. Et visiblement, le bâtiment ne présente pas de fissures, mais il faut nécessairement les démolir pour éviter qu'il y ait d'autres accidents par après. Jusque-là, nous ne connaissons pas les propriétaires, les ingénieurs ainsi que les ouvriers qui travaillaient dans le chantier. Ils ont tous fui. Nous avons chargé notre chef de quartier. C'est cette maman ici, c'est elle qui va donc nous fournir des éléments, nous donner notamment les coordonnées des responsables des chantiers ainsi que les propriétaires du bâtiment. Alors à notre niveau, la ville se limite à donner les autorisations de bâtir pour des bâtiments de rez-de-chaussée plus un seul niveau. Au-delà, c'est le gouvernement central, notamment le ministère de l'Urbanisme. Et comme ça se passe dans notre ville, nous sommes obligés de suivre. Et là, j'ai demandé à mes services de prendre des dispositions pour démolir complètement ces bâtiments ici. Voilà. On va les démolir, les techniciens savent comment ils font. Ils vont les démolir, ils vont le faire descendre. J'ai l'honneur de vous saluer, messieurs les journalistes. Je voudrais ce jour tenir un point de presse pour informer la population de ce qui est en train de se passer présentement. Il y a un immeuble qui vient de s'affaisser, se trouvant sur l'avenue Kilolo Moussamba, Lubemba, au numéro 12, commune de la Gombe, au quartier Sosimat. Cet immeuble n'est pas couvert par un permis de construire. Or, comme vous le savez, d'aucun ne peut construire une bâtisse sans avoir obtenu au préalable un permis de construire auprès du guichet unique de délivrance des permis de construire. Comme vous le savez, le gouvernement de la République a initié une importante réforme qui s'appelle guichet unique de délivrance des permis de construire en cycle Québec. C'est un établissement public qui a été créé par décret numéro 22/21 du 24 mai 2022, portant organisation, création et fonctionnement d'un établissement public dénommé guichet unique de délivrance des permis de construire. Et cet établissement public est seule interface, d'une part, entre les promoteurs immobiliers et l'État congolais. Donc, en conséquence, nul ne peut construire sur l'ensemble du territoire national sans avoir au préalable obtenu du guichet unique le permis de construire. Voilà pourquoi nous déplorons ces jours cet immeuble qui vient de s'affaisser. Et au vu des éléments recueillis par mes services, il s'avère qu'il y a un voisin qui aurait commencé les travaux d'excavation et ces travaux auraient entraîné l'affaissement de l'immeuble de R+7 niveau. Voilà pourquoi je voudrais éclairer la population en les invitant à ce que tout le monde qui voudrait... Et je vous ai dit, pour terminer, je vous ai dit, je suis prêt à partir, même si vous faites ce que vous voulez, je suis prêt à partir maintenant. Si on me dit de partir, je partirai. Comme un bon militaire. Parce que dès qu'ils sont arrivés ici, ah, vous savez, c'est l'état de siège, hein, non, le gouverneur. Voilà, même le monsieur qu'on vient à peine de lire là et tout. Bon, évidemment, avec des contentieux. Non, voilà, moi, mais, mon Dieu, moi, je vais
collaboré avec, je ne sais pas, Codeco et Zahir. Je fais les mines avec Codeco et Zahir. Est-ce que vous vous rendez compte? Malheureusement, même certains abbés disent ça aussi. Même les religieux aussi disent ça. Ils vont à l'église là-bas, ils disent que le gouverneur fait les... Quand ils viennent ici me demander l'argent, je dis que je n'ai pas l'argent. Ils quittent, allez, voilà. Maintenant, je vais aller même plus loin, comme ça, pour qu'ils entendent maintenant. Ils viennent ici, ils me demandent l'argent. Ah non, mon général, je n'ai pas d'argent. Ah, on peut faire l'or. Je dis, je ne fais pas l'or. Ils se connaissent maintenant, là. Maintenant que je suis en train de parler, je suis sûr. Ah, qu'on se mette ensemble. Non, je refuse. Même si vous êtes abbé, même si je ne le fais pas, allez vous informer, je ne le fais pas. Il quitte ici, il va dans son église, il commence à me traiter de... On me demande l'argent parce qu'on est chef religieux. Ah, donnez-moi 300 000 $, donnez-moi ceci. Je dis non, je n'en ai pas. Il rentre là-bas, il commence à me traiter de tous les noms. Je ne suis ni un bandit, ni un voleur. Et ce n'est pas parce que vous êtes un chef religieux, ce n'est pas parce que vous êtes un abbé, ce n'est pas parce que vous êtes qui là que vous allez m'intimider. Je ne le ferai pas. Et si vous voulez me faire partir, vous pensez que vous avez ce pouvoir-là, faites-moi partir. Mais je ne serai pas jamais exploitant d'or, et je ne serai jamais voleur, et je ne serai jamais... Ça fait presque une année, le 15 janvier, donc c'est une année. Bato bazui mwana bandimi Deborah ndimi kenga inde na zui mwana na pesi Arsène atangi Esther bango nde bayebi bisika bake koteka mwana tozolela mama miti 9 mois yebi ba caprice azemi tina bokola mwana nga koma tina 2 ans mutu ayaka koyiba ye akende koteka ye mutu mosusu abokolela nga ye naolela mama de ayebi ba caprice azemi si ozana mwana yo mwana koma na 2 ans et demi bosololaka bozalaka na chaque jour kaka boye mwana aza lisusu te omona kete akufi te abeli te en bonne santé mutu pa azwi ye oyebi ye bamisusu bazotambola ozomona bango balobi ke toza na mbongo te toza na eloko te moye bazongisa mwana eza te yango na merci na ndenge bolandi information na si moko na moko attirer conclusion na intervention ya gouverneur na représentant ya ministère ya urbanisation kasi tokoloba na bato soki balingi batonga ndako baluka ba architecte ya malamu tosengi mpe na gouvernement atika mpe kokosakosa kopesa peuple ba information ya sire koma mboka kokoma kaka na makambo nyonso ya lokuta ata makambo oyo eza nango atete ya sécurité ya leta te kaka koluka kobuka lokuta mpona lelo nga na bino tosuki awa ezalaki wa bino mishonoka aspect spirituel bopeto na nzoto mpe na molimo soki nano bonde na chaîne na biso As TV Media te klike kaka cloche ya notification osabone mpo toyaka na batepeshe ata réel heure nyonso tu okoloba kaka ndenge tosukisaka. Que la paix du Seigneur soit avec vous et que Dieu bénisse le Congo. Nde kutani na ba dépêche Yassima. Merci, bye bye. Congo, Congo. Baseleki. Congo, Congo. Baseleki. Peuple azali kolela. Baseleki. Likola ba politicien ya moyibi. Baseleki. Likola ba politicien ya kanyaka. Baseleki. Likolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri Minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate dele sage Miami Koba peuple azali kolela